Si seulement tout le monde pouvait être comme Ya Gabi. Molangia Pembe. Maboke Molangia Pembe. Ya Gabi, merci. Parce que, yo pendo la kisako banga amutute. Mbongo amutu influencera yo te. Sentiment ya bato ezalaka na yo te. Yo pendo za vrai munga la mongo ya dernier niveau. Donc, tu dis ce que tu penses sans débat, rien du tout. Merci à Gabi Nandenge au reconnaître que moi na oyo faya ko senga ba mama oyo abengi ba mama wana pardon. Soka sengi bango te eza ma plein. Merci à Gabi. To kena na tikabino boyo kana une intervention à Gabi par rapport à cette affaire. Vous savez, depuis que ça avait commencé cette affaire, je ne voulais pas parler. Parce que je me disais, je lui donnais un bénéfice de doute. Je le dis et je le répète. Et que jusque-là, présomption d'innocence n'a ezala qui. Et jusque-là, ça balançait sur moi. Je ne voulais pas dire. Je voulais d'abord voir réellement ce qui s'est passé. Maintenant, comme on a que ça, complot ya munene pe ya makasi, yango na ndetindi mona mwana oyo a manqué produit n'anga respect. Voilà pourquoi je suis venue te dire, moi, senga pardon, comme je le disais, je l'ai dit tantôt dans d'autres émissions. Ya Gabi, merci parce que yo pendo zalaka esika oyo Paul ezali esika o pembe ezali. Ya Gabi, tout pembe boyo ka inenga lobby. Et puis je reviens donner encore mon avis pour une deuxième. Allons-y, suis. Si la ngo mobangi yango abota nani? Ah, tu es bipété. Comment appelle quoi babiso? Ça grâce. Et ça grâce. Si on a la grâce, comment le quoi babiso te? Biso to za déjà ba quarantaine d'âge. Na boti ba na ngami balé ba na ngaba ba monana. On se comprend. Ko poussa na âge. Ezangolo nzambe. Ya na ba o mususu ba bota na 2 ans kufi. Mususu ba kufa na ba 25 ans boleli ala mukite. Mususu kufa na 20 ans. Si la loi azaka koko nani. Bon monsieur so koko na ikasi. Vraiment. Donc ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc quand le bakara boso compagnie na mam sport ni mam sabadi musa avanga. Avant l'expérience ko le kanga na bandika à lobby et puis naza pe moi na muke. Pourquoi le bakara osuka bongo te? Je vais pas dire que âge mona maman na mais on dirait pas ça mukolo maman na na yo kakiam. Ce n'est pas bien. Il faut tous en respect. Biso peut tous mériter respect pas banana. Vous comprenez? Tous mériter respect pas banana. Mukolo neni, mukolo za grâce. Mukolo za injure te to te na ajwana. O muta sota mbala moko te. Biso to te na ajwana. To ta kiwana. To vibrer pe. Bouton d'épée. Vous comprenez? To vibrer pe. Vous comprenez? Kasi. Biso na basila na baleya wana to signer contrat na to signer contrat pas poli madanga to signer contrat pas ya yuyu Sephora on a tekela biso bijoux de bijoux ozoka to lata bijoux de bijoux musu pembo musu batinde bio baneva na western donc ozo no temps que kozongo te donc ozomona ke bana lelo bakasumuki koleka biso parce que biso to sati ba loyenge moko normal mais la lelo ezali que azomona ka okuna zabo etikanga pina ke kosimba na pina salabo ya obe ba misupe tozoka ba beli ba mito oso comprendre misupe beli ba mito pona nini vie après on to boite bo sana bebe o finga biso te bo finga so te biso ata to koli mais to za kaka to za kaka muto azangi $6,000 ke poto azate muto azangi $7,000 ke poto azate. Mais biso tozo mbongo na biso awa. So tozo makanisi ke no na beta tatu. Eza makanisi na ngamo na sepeli. Mais na tia mo na mutute ke ngai li fo na mona kaka France. Ti. So ki bongo merci na kenda ki na mona ki na zongi. Ozo comprendre? Naza na kunati. Tozo na besoin ya respect. Bango ba pesa biso respect. Ça sert à rien ya muto yo kuti na musala oyo kuto za pene na yote musika kati na yo na ye bato ebele ba na kati o ba yeye liboso na yo esima bolo ba babilo ka bongo kitoko te o amoni ke aza o sila sumbaki ye ale ye pa bote dis asumbeli so sila koko baya na bango baya ti to mona bango ko sekate c'est pas bien. C'est pas bien qu'on minimise ka mutu ko kitisa ka mutu ko non. Nga na linga pena biloko wana ti. Nga pena na linga pena biloko wana ti.
Vraiment. Bon, mais vous méritez respect. Et là, on est... Oui, vous méritez respect, Yamakas. So les fans na fingio, ngam na fingio te? Est-ce que ngam na fan na ko kola ba fan mino? Ba kanga pe sentiment. Oui. Fan musani yango na fan azani ka za lala la muke ba atuko créer ba problème. Au moins na pesa ngo fan te. Au moins na pesa bino moko ka mutu moko ka ba compte na ndinga ba eh. Te magamba ngoti. Yo ke no ko manquer mutu respect pamba. Nzoka ndemo na ka bino na bino moko kaka. Parce que là on est ça là que bon. Ase pedi kaka afalo ba no mabe. To e magamba ngoti. To ye biango. Et là on est ça que bo zanga respect fait ba pesa bino. Respect au bino besoin mériter mais c'est comme si vous comme aux zanga dit à quoi? Vitesse kaka. Vitesse kaka. Boto benga on. Vitesse kaka. Vitesse. Ya bino to ya ba. Et ça bon. Est-ce que ce moment là les kana TV na venir monga na fandi bébé ngala ndo ke ko manquer bakata? Jamais. Nakosango te. Ata salinga nini? Na pas d'avoir manquer mama alinga. Jamais. Pona no sango te. No sango te. On a sotala. Biso to ba pesi biso ba bilengi. Vous comprenez? Non manquer non ndenge ni. Abotanga te. Ya azamu ko abotanga. Omona ka ofandika be mutu mo osalwe lo côté. Osalika mo mutu mo blague moko modèle ya ko loba. Onira kana ka bi mukona akoyina ko loba na kaka oyoka ona ko loba na ye. Mais oza camarade nete. Bon, YouTube osani. Otango ba CD. O kuna abitenga na jouer na été. O kuna pété na jouer na été. O kuna pe na hein? Natango CD. Ezaka bongo. Mu continent on demi raisa wa kufit. Ye pas zaki, ya zaki jeté. C'est pas bien otanga kombonoté, bana bo bana kiti bo so otanga pe kombonoté. So koti sika atanga komono yeba. Na comment pesa ba biso ba raison? Pour le bani. Azaf mwana lingaka mingi. Mwana ngape geta lingaka mingi. Mais côté wana abungi muke. Asela tan so pe koko na yango si la message que limbisanga en tout cas na ebelo netinda kingate. À s'excuser. Vraiment. À s'excuser, c'est pas bien. C'est pas bien. Le lobby pour c'est pas bien ko tobola ka baninga mitema, ce n'est pas bien. Et ça qui t'oroté. Vraiment. Merci beaucoup. Les le bon mon appel boyer puis Gabi boyer Gabi Coco. Donc ben na kondima kikoko nanga. Na kondima kikoko nanga. Oh. Balela inge. Balela inge. Autant mon appel que non inge te confirmer. Balela inge bakota na berceau. Ya Gabi. Ya katela ka lingala na matanga vinga yesa ko ya bime non. Ya Gabi umela. Balela inge bakota na ta berceau bamela libele. Poto ndima ba ta pampers tant ba tourner théâtre. Bano bakatisa ba makadam makasi boye. Ata bino moko. Bano bakatisa ba makadam makole kubi avant na bayaya balinko pesa mikolo respecte po bozo tombola na bango mibale ba âge moko. Voilà pourquoi elles n'ont plus peur de rien quoi. Elles n'ont plus peur de rien. Parce qu'elles se dit mobala tio lito yepa ochanga litoi. Yango wana. Ya Gabi a tout dit quoi. Vraiment, si elle ne se ressaisit pas, et ils ont les mabé, ça elle est bien. N'a pas ça bino quand pas ok Paris, ok so gini ninde mo kilima pate tout ani. Po kuna pa olukaka mbongo ya. Kuna pa olukaka batu, kuna pa ozana besoin ba star ba fan balandela yo. Mama, classe à Kinshasa, ok nango poto ya ma mususu, réalité mususu. Botika osala rabongo. Et puis rien ne te prouve que ton avenir sera meilleur que si là. Qui te dit?
Yo batu basa théâtre. Ton avenir sera mieux que ya Gabi. Ton avenir sera mieux que les autres. Donc mi kiti sa maman. Lobi eza ya nzambe, lobi eza ya yote. Lobi eza ya nzambe, lolendo efutaka te mwana. Lolendo efutaka te ata muki. Ya Gabi vous a tout dit. Hein? Yo lelo yo si lango bomonaka koko na bino yango wana bokomisa ye lokwa elamba omuneso alingi alata muneso alingi asala lango ndenge ya kanisili akende ngo toilette abima nango. Non, c'est pas normal, c'est pas du tout juste, c'est pas comme ça que ça se passe quand même. To mona théâtre salema to tikala ko mona te si la bisalu une émission moko boy a manqué mama bele. Jamais de la vie. Jamais. Ata nenga za na komi lelo na ampleur ne so za nga ebike mama mabele za mama bele bomengo za bomengo yali pati mutu na mutu na place na ye. Bongo nde pesi bango mpifo pesi bango makasi lelo. Ya tuna bato babanda na kofinga basuka wapi. Botu na kafali pupa poani asenga mise en disponibilité. Ata batuna yo soki nini ngala aka na quartier latin. Poani aboya ofinga. Na munoko na ye ko bima te pona nini. Boye ba te stratégie wana, boye ba angote, bo tout naka, ya Gabi vous a tout dit. Merci Aya, parce que au lobby pendant ma kamunenge senge, na sepelana ya Gabi pose la très franche, et puis elle dit ce qu'elle pense. O eza ma belle, eza ma belle, eza malamu, eza malamu. Comme ça elle est. Menga na koma okamwa bata mokili oyo. Mutasali mabe bozondima. Vraiment ngaka nde na retirer présomption d'innocence na chaka likola mwana o. Ndebison tokobota oto ndimi. Mais tu retirer présomption d'innocence de ce qui est le hein? Lelo yo, soko na théâtre, c'est fort qu'on manque respect. Ya Gabi Olobana, c'est fort na tekela bango ba bijou. Et ça te po yo perruque à couleur. Nde ko ninga suko yo ka mbatute yo komi Nicki Minaj mba moko. Vraiment illusion za makasi na mito bato hein, ya bato bele. Les gens confondent des choses, les gens ne savent plus quoi dire, comment faire, comment se tenir. Mboka ngo koma nango mboka impolitesse. Soki mutaza impoli makasi, nde ba opesa ye valeur que za impoli makasi, succès bazu ba mameli e po za impoli. Na famille lokwa ba biso soko za impoli moko sa elote. Po muta okumbo za te. Hein? Vraiment, c'est pas juste. Ya Gabi, nzamba pambola, ya Gabi le makamoko très très important na kati wana. Alors pena makambo très important. Po yo mutu normal ozwi boko makaba bebe boko ma inge po bandi bambi okoti na kati ya berceau mais yo okati si ba makada moke yo zongi. Pensez-vous vraiment que batu o bino manka ka respect so ki lelo baloba ke poto ba okendete so kutu ngai na nga star ya niveau wana te so la bina kende France na okende so ki na batale avion mais na yo makele te mata ba avion kutu mais ba avion. La vie est faite de beaucoup de choses, de beaucoup de réalités. Aujourd'hui, tu peux monter, aujourd'hui, tu peux descendre. Maman ne peut comme un niveau, tu as 1 million à banque. Ni 500 000, ni 100 000, ni 50 000. Alors réservez-vous. Si vous avez moins 5 000, moins 10 000, et le but est que vie est souki. La vie continue. Olem supo ke hypothèque au sangsa mbongo, biso so kenda rapé. Les belebe ba kenda au sangsa mbongo baza conscient. Et ni ko lo batte que soko mati avion OK France ou l'équipe batu na mbongo et que respect za suna tina morote ba nuso batikali ba komelo ko pamba. Réserve-toi ma chérie. Lolendo futa ate hein. Obi soko za lolendo mingi batu bando linga ba mona chute na yo. Yango Bible lobby, l'orgueil précède la chute. L'orgueil ememaka kana chute. Non ememana iloko ya malamu te. Bana basi oyo nyonso ozomona wana obenga ba mama na wana so balobi leba ke poto ba okenda ngo tongo midi poko muna mutazana ba ambition na ena ba calcul na et tout ça là. Moi j'ai mon fils, une fois je lui ai dit tu dois aller en Europe, mon fils, mon seul fils que j'ai. Avec ça je ne pars pas. Na ko cha témoin pasteur na biso na bengi na bisi on va essayer de parler à ce garçon parce que je sens qu'il ne comprend pas la vie. Abi je ne pars pas maman, il y a quoi là-bas? Hein? Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas de plus spécial qu'il n'y a pas ici? Moi, je veux faire ma vie ici. Moi, je veux ceci, cela. Moi, je veux servir Dieu ici. Parce que je sens que là-bas, peut-être, je peux me perdre. Au moins, la raison, moi, na opes. Allez, qui n'a ya musika. Mais yo, kama kanisine. Moi, je sens que là-bas, les gens perdent leur foi. Moi, je ne veux pas aller là. Moi, je veux servir Dieu ici, ainsi de suite. Mon amutara na ba ambition na ba calcul na ye. Okoko sali sa mutu ba calcul na ba ambition na ye selon yo. Donc, mon amutara na ba calcul na ye. Chacun fait ses affaires ndenga amoni. Moi, na zonga mutu. Dans cette affaire, tu as tout faux. Tu as tout faux à un niveau extraordinaire. Mais ya Gabi, merci. Parce que ya Gabi a zongi au kaka nanzela te mayebi si yope. Qu'est-ce qu'ils ont été? Elles ont été la fois passée.
lelo koyeba ko manquer bango te parce que soki ezaki na tango na bango ba discipliner yo parce qu'à leur époque on disciplinait les impolis, on remettait à l'ordre ceux qui ne marchaient pas parce qu'ils étaient tous dans le même langage. Mais aujourd'hui, comme il y a des gens qui vous soutiennent dans de vos bêtises, voilà pourquoi aujourd'hui vous vous permettez certaines choses. Et ce qu'ils oublient, c'est que un jour ça retomberait vers eux. Donc je conclus que mwana oyo azwa abetande eloko ezalaki te que oh, elle voulait nous duper, nous faire penser que à mwana malamu ya olobela nete kuti so ba inviter nga na koyana nani ngo inviter nani ngo ko inviter esika bana na biso kitoko ya soin ya propre ya français makasi bongo diko nango politesse ebele. Oleka te maman, vraiment tu m'as énervé parce que j'ai pensé, j'ai cru une fois que tu étais innocente. Déplacer soin na mutema makasi. Déplacer pesanga kanda parce que tu as cru être intelligence maligne pour nous mener en bateau ainsi de suite pour nous faire croire des choses qui n'étaient pas comme ça. Siko natuni natuni ngeye kuiza ntete kuiza vava naloba nata na kikongo mbe miezi ngeye nzambe kikongo kimi ekena kota sima, c'est ça le problème. Kikongo zana ningisa mtu kikongo zonga mbe ngeye kuna wako mbe kuna wako mbe miezi kuna wako mbe nde okay si bonga nini oyo mais mankaka diaka okoyeba kaka problème ezate bato musuku to balobia oh les Abakouk vous parlez toujours Abakouk félicitations parce que vous êtes Miss to Babakouk baza Miss ngwaya degré likolo balinko tika bêtise elekate zéro bêtise bito za maya océan salité elekate lobi nango Miss Lolo maya munkamba salité ko lekate so salité ko tifo to bo yango libanda donc Babakouk balingaka salité lekana pembeni ya mamste yango mona ibango so batelema kinga na tina tikali tout na bi oh qu'est-ce qui se passe mais iloko ni mwana ngo asali bango tema ba système à 12 batalaki dans système à 12 babi petit abeta 12 ngabi a tebotika ko. D'ailleurs je vous rappelle Aminata na pesi mbote on a pu faire une émission avec Aminata où on avait déjà commencé à dire que non la fille Ngaruna Aminata tosali ne misa son père te Aminata mususu Kalombo tosali kute émission to bien petit to a fouté na été merci na conseiller na nga privé mon ami de Pondo Ndakala asinga mira tika 12 na kati ya makambo nano moni ngoto omona ngapsi atika ko petit ngo akosi na été alobine mabete po na yoki pendenge témoignage n'est pas vivi na mona nga mabete abi mira tika la ebiso tika ko regretter lobinga sia viena de regretter nga bingi souvi ndeni master ngo loba makambo Amina takuta lobia bon to biseka que ki pete ngapsi to si ça pene mission qui to commission Amina ta so za tielanga commentaire na tika na taille na réfléchir na et là ça sent le 12 dans cette affaire, ça sent le 12 avec ça singa na moi neta ça na clean nga si Aminata nga pena ko moi neta na clean mais bon Babakouk batombo ki bwende nini Babakouk batombo ka pamba te c'est que ba sentir eloko yangi sur roche abi singa le bimira to cha émission nga c'était to changote to vanda penalty 21 na benga Aminata Kalombo nde nini wakwetu longola émission asinga nga c'était longola petit to abeti biso 12 abinde ni na senga na luka na nous solution nazo tala nanu je vais d'abord vérifier si réellement elle est innocente ou azo cacher quelque chose. C'est comme ça que na ko fanda wana na bandi ko luka nkao na looking cow zabe makambo tala YouTube ko yaka loyengete pardon regretter na looking cow na suka na bi mais ça semble être pas bon hein. Namona kaka Bakouk moka elinga na privé singa mama na biso mi MK ko hésiter te mona beti biso 12 nga c'est à 12 abi ana sepeli pena po bandi comprendre nga c'était tika ko abi mwana na beti biso 12 nga na ana capture pena ya nini nango wala ba laboratoire na ngai na pesi mbote labo yo mwa babeta ko mona ezate labo na leli na ebisinga abi
Mwana ana beti biso 12 mère nga c'était à tika korabi MK mwana ana beti biso 12 na koluka capture wana na koyela yo nga c'est rien ah petite mutawale la question que ba bengisi ya koya na bi wala ezaka ka système ya entrée introduction ngabite na ondimate avec nga bi bon ça va na ke koluka na ke labo so na sisi labo na oyanga c'est bon kota labo tokota biso nyeso labo ah toke to fouiller to luka kaka na c'est que jusque là on travaille par rapport à la présomption d'innocence to fouiller on a fouillé on va passer repasser jusqu'à ce que nini wana zande nini wana les laboureurs et ses enfants travailler prenez de la peine c'est les fonds qui manquent le mois passer la main jusqu'à ce que la main passe ou repasse. To passer la main, to repasser la main, to repasser la main. Tout le monde a qu'à dire ah, mais toi on a raison hein, bon tout a nan aussi comme. Jusqu'à là tu vois ça ba live tout à la caca, tout total. Habité, moi je veux une preuve. C'est comme ça que quand ndengi nzamba la raté, papa mboboto nzamba bolingo. Kolo wa Yeshua Mashia, Yeshua to yembi yango pendant 3 jours. Yeshua to mona rabo capture ekitara te outi likolo plakla. Capture ekita. Oh non, mais c'est pas vrai. C'était ça l'histoire. Mais histoire o atumbi aye do petit o pena petit to abeta biso pena 12 teton ba ba congolais ba pecho abeta biso 12 oh mais c'est sérieux aujourd'hui a uto tombo lelo ko moko boy oh partout dans le monde yango kam te komi ba matanga batonga mams tozonga boy kaka nini to baluka boy moyen za lisusu te to fongola Wikipédia na biso kota ki nango déjà et komi o to koti si Wikipédia pona donc petit oyo asakani na esprit na biso. Alors, on a un esprit, il faut éclaircir la population, opinion, que petit abeta qui 12, petit aloba qui a soloté. Ah! Nge swinga ye beti nga na mutunda ngabi Donc cette petite là se prend pour qui? Pour la reine Elisabeth. Elle se prend pour Nani exactement pour venir nous duper comme ça là, pour venir elle a tout faux carrément finalement son passage parce que d'abord na nuko na ngena koyoka na nyoso to binga so mto sa fier mingi na kuka tenga linga mtaza naturel trop de fier et tu vois et ça je ne supporte pas parce que même le français de français là parle français normalement. Toi tu vas venir prendre le nini ya batu au commissaire ngo lingo o s'approprier o le kana bato ba kolo nango j'ai dit non moi je sais pas suivre des émissions comme ça avec trop de caprices comme ça je saurais pas supporter. Na bien to robot et wana bon ça va promet yate. J'ai dit ah mais Luna toi viens ici tu as menti sur Mams, tu as tout faux. Tu as menti totalement. Ton passage carrément a été mis dans la poubelle. On a tout ramassé, on a mis dans la poubelle parce que tu n'es pas sincère. Il faut quand même éclaircir l'opinion publique parce que certaines personnes nous disaient ici que non, exagérer au premier degré, exagérer. Mais quand tu vois ce commentaire, tu comprends que ce n'est pas les Abakou qui exagèrent, c'est plutôt la fille qui a vraiment exagéré et a abusé. Pourquoi? Parce que la personne qui a commenté n'a pas cité que Sila, la personne a cité Bellevue et Sila. Pourquoi elle ne s'est focalisée que sur Sila? Parce que Yebelo Kabanda et Koluka. Donc elle a su protéger oya linga iko protéger ale mutunda rochana mutalaka ezande Sila oya rochana mutalaka parce que si elle était sincère elle devrait se mettre au milieu ayeba koloba clairement que aboko comparer ngana maman ngana somi balete boye parce que la personne qui a commenté a dit cela. Je suis même sûr que Muto a commenté qui makambo o tisiko azoka maman na moi si on. Et puis dans tout ça là ba fan na ye wana soi-disant batu na ye ba followers na ye soki banani na ye o baza na Instagram bazo se lamenter na comportement na ye s'il n'avait rien à voir dedans. Et puis c'était pas la personne de Sila ou qui que ce soit mutayi ko commenter pour que ye aya ko s'en prendre kaka la Silo parce que Muto a commenté aza mutu lokwa mutu nyonso aye ko commenter parce que zo supposé kaza fan na ye.
qui aza moto alandaka ye régulièrement et moto wana bato wana bazo se plaindre pona comportement na ye kolo na bango ndenge nini azaleli siko ndenge nini ye moto oyo ase lamenté atangi bakomba bato mibale ye azwi mosusu a protéger yango po alingi kosimba yango te po ekopesa retour azonga esika oketourne aye siko moto akotana na motalaka nde ya biso mams mama obosana ye ke pe mondo basimba mams te pona biso pe pona mams elekaka te. Voilà pourquoi on est venu te recadrer et montrer à la face du monde que ce que tu as fait là n'était pas juste. N'était pas juste. Pourquoi? Parce que vous avez nous respect. Pour vous yebi que vous la rana ba yaya mibali. De deux, vous avez respect pour vous lingi ba vitesse les cas mutu. Pendant que bango banda théâtre basali ba 20 ans, 25 ans. Ba 30 ans bazali jamais en aucun cas au mona bango ba manka respect na mutu moko bango ba ekokuta azala mama azala leki azala nani. Je ne peux pas parler d'une personne d'une manière légère, on dirait qu'à camarade nanga on dirait ce qui nini non. Et puis quand tu viens à la télévision dire certains propos na sens yako chola mutu na sens yako yima bama na tunaka ngana kamoka tanto vanda na mokili oyo tokolaka tozonga bana miki okokoma pe wana okokoma wana okokoma esika ya bato ozomona lokaki bango mokili suki tant pe okoma na okoma obikala ta na bana okokola na dokanta so muta ba bisinga muta na 32 ans na bi waouh 32 ans mukolo ouais. Quand je ne comprenais pas encore la vie, le jour où j'ai compris la vie, j'ai eu 32 ans là, c'est 32 ans d'âge là, je me suis dit 32 ans de yango et les arangonga te zane loko moko te betaka so ko si 32 ans la mususu ora kunke bimio te donc ola mukaka o respirer o lia o sokoli 32 ans pe koki 40 ans pe koki 45 ans pe koki 50 ans pe koki 60 ans pe koki pe on se rend pas compte, on ne se rend pas compte, vraiment on ne se rend pas compte ndenge age kendaka lelo sali apparition pour na yeba ko chola bato yo supposé que bango ba mama na yo pour na yo mutso aza mama na la fin du monde. OK, bozonga na berceau le biya gabi bozonga na berceau bolela inge bo mela biberon botika ba encadrer bino po bino bolobi ke bo bana bolingi basala bino musala o bana basala ba mama basala bana te po mama normalement soki mwana dérouté fo mama bete gogo pena ya bien a calculer niki yango mais wana te soki comme na place oyo mama fa pesa bino alakisa bino nzela apesa bino ndenge ni ya ko respecter ye wala mama azasu mama te azala ka mama soki olingo ya na licho nde place pasto sepela nango te parce que soki ozo supposer koza mwana ya mutu et que mutu wana aza mukolo koleka yo et kaza mama par rapport na yo alors comporte-toi un enfant soki atindi yo boya fiakuli yo soko sali maba gogoli yo soko sali bazongisi yo boy mais bino parti à respect wana ezaki mama na ki mwana mwana te parti faut pesa mama wana respect yo pesa e respecter wana ola ki sa impolitesse nyonso ya mokili okiti seli mais parti ya kolinga ko chola toko diembela succès na ye wana ndo zongi mwana wana siko ndimi yo za mwana mukie ba comparer yo te metango yo zo manquer mukolo respect wana ki mukolo no mona ngote ki mama na yo zo calculer yango te yango loko na préciser tango zo manquer mukolo respect ki mama na ye ozo calculer yango o calculer te mais tango yo ko linga siko yo donc toi tu utilises le ki mama le ki mwana quand ça te va à ta guise soki comme yo utiliser ngo zo bimisi na tiroir o tena mesa ngala mwana ok ngala wala na berceau na mela na biberon wala normal mais tango mama siko linga zongi so mutu afia kulonenga ya gabi alobi na bino wana wala siko ekoma ke ya mama mubimani ngona mwana mukie. Vous êtes des sorcières. To kindoki ngobole ngona bo mwana na kati ya libumu mama to ndenge ni po bino ba bébé donc libumu kindoki ngobole ngona libumu mama. Ce n'est plus normal. Parce que moi, quand je pense, quand je réfléchis, je me dis, ngai mutu nyonso na supposé kaza maman nanga. Naza na manière ya koloba na ye. Et abilo musu na koloba neti. Po maman nanga, azaka maman aboti ngai te, maman nyonso kana kuna kufela nga maman uta kala. Donc maman nyonso na kuta na ngai arane sengo. Po na se comporter pela loko a mwana. Soka gangelinga na vandi na yoki. Maman pardon limbisa ngai. Maman na osa asute. Mais bino tangu ya makambu na bino mususu bo fongoli tiwa bo bimisi ki mama
ya baninga bozi bo braquer mama nanga amukola mama nanga et consort tangu ya respect il faut pesa mama wana ozi okotisa wana tiroir okangi tiroir ozi fungolo meli wana ozo kanisa lisusu te ke mutu wana ka uta koloba mama na wana et tu lui parles légèrement, c'est comme dans vous chez vous là il y a pas de respect quoi. Dans même dans votre maison je suis sûr que t'as même ta mère là que tu as dit qu'elle est plus âgée qu'elle maman ça plus âgée qu'elle c'est que maman on respectera été parce que ceux qui respectera maman na yo à combien plus forte raison maman baninga po biso ba kolisa biso bongo maman na ngane na respecter maman ba voisin. C'est comme ça qu'on m'a appris. Mon père Moukeba, paix à ton âme ope manakimia. C'est comme ça que mon père m'a appris que n'enga nazo respecter yé n'enga na respecter papa ba voisin a ko supporter te papa ba voisin aya ko yebisa que moi na yo Mireille a manka kinga respect papa na yo ngaya ko boma yo na maboko parce que ayebisa biso na ndako papa ba voisin aza papa na yo maman ba voisin aza maman na yo siko ndenge nini yo ko respecter nga na ndako okende ko manquer maman ba voisin na ndenge nini eza sonyo zo like eza couleur ya famille na biso ndezo o lata tozaka ba ambassadeur na ba ambassadrice ya famille na biso manière na ya ko se comporter il faut yeba que aux autres transporter famille mobimba et que tu fais la pub positive ou négative de votre famille par rapport à tout ce que tu poses comme acte wana faut pas muta bosa na kayango ezola kisa famille ni bouti famille ni bozali. C'est qu'on manque à maman na respect facilement aux ala na débordement et respect ba donc so la baka oh bana ba français nini français kutu ya français ya kolo France ana bana respect baza ebele bolanda te pub bolanda te au film te parce que dans la vie réelle c'est autre chose ana bana ba respecter ba parents boni yo mutozi o adopter nini abatu aliénation o culturelle to na ngo ya mte ebomisa Congo to changer manière d'être na biso lelo yo luna tu es à nu tu es découverte oya nelo ko sala suso ko sala te 50 mams pardon kende ndezwa courage bota courage ebisa batu batinda kyo kebisa bango bosesa nga buzo baloko basese ki Teddy Dizo oyebi Teddy Dizo azaka pa Moïse Mbiye makambo ekomela ye oyo mona te jeune talent mwana batazo evolé abunda na banzembo na abunda ti akutana na Moïse Mbiye asepeli na ndenge ya yembaka akenaki majabu te akenaki concours ya gospel day te akenaki concours ya yemba te akenaki concours mosusu te Moïse Mbiye amoni ye soki pe aprestaka na église soki ezalaka wapi toyebi te kote bakutanelaka ntango bamoni ye Moïse Mbiye andimi amusé sur ye Moïse Mbiye asepeli amusé sur mwana wana Teddy Dizo mwana wana matoyi elekaki moto ayoki basongi ya bato soko sali boye tokopesa yo yaya mutu akopesa $20 $50 $100 $200 mais mutu wana akobebisela yo le mosusu vi na yo mobimba abebiseli yo parcours na yo mobimba abebiseli yo carrière ekufi Teddy Dizo babandi nzembo liboso ta ebeti yoka succès abosani ke succès na ye ezalaki lié na succès ya mutu oyo abandaki koproduire ye Teddy Dizo ameli zododo abosani ke succès wana oyo abandaki kobetela tolo ezalaki succès lié na écriture oyo Moïse Mbiye akorigaki Moïse Mbiye abimisi mayele Moïse Mbiye abandaki esimbela ye na lumière na perche ya micro po asala vidéo Moïse Mbiye essaie de donner corps et âme na nzoto ya mwana wana aza mama leki na bango te mwana noko na bango te mwana tata mwasi na bango te Teddy Dizo tanga moni kaka lelo ye na ye yo tala lela nzamba zanga lelo ye aye wana zo sauter na clip le yo tala lela nzamba lelo oyebi nzembo wana luna yo kango mingi ola yo lobanga na simba kisi tunale lakisa yo nini nasala oyo lo finga mamso na biso tunande to lakisa yo nini nzamba sala e moto bafina ye yo talande nzamba tomboli mamso lelo ye moto bafinga ye yo talande nzamba sali mamso lelo ye oyebi nzembo wana yo kango mingi. Ce garçon là je suis sûr que sur son oreille la katangsa ma miso batinda mi bakota na vie na ye batinda ye bitindela mwanza frère accueilli a manqué Moïse Mbiye en public ndenge ezana bafuta ye $20 soki de par jour mbongo azwenga kaboli yango par jour asala ki consort abosani ke
papa na bango produisa été, maman na bango produisa été, noko na bango oncle Lelette na tante Lelette na bango produisa été, mais mutu moko na pays ya pasi lokola Congo andimi azwa mbongo na ya musée yango sur mwana moko ya yebite o pa yeba kite soki pe ekosimba parce que tango zo chambongo na kati ya production ya eloko moko tu ne sais pas si ça va marcher ou pas abosani que mutu wana risqué ti na niveau wana pona bimisa mbongo ne na poche na ya produire ye ya zui ba malaki na ba lobby ba yebisi ba pese ba promesse ba miroitele vie ndeko te diso succès à moi ya demi mois azwaki e matie na mutu abia na koki ndenge déjà boy succès sali boy c'est que c'est fini alors il faut que na manquer pena Moïse Mbie na bimise mutu mabe aleka na ba émission nga muta liboso na leka na pesa conseil c'est petit kende kosenga Moïse Mbie pardon na moya lelo pona muta musée production ya musique chrétienne eza pasi production ba domaine nyonso parce que mboke poli mboke baby zonga petit kende kosenga Moïse Mbie pardon na émission na a te di soniet aboyi o baris balobaka ni kachu ni nada aboyi mama te di swasali mutu makasi akomi o azokende kosala boye wana na ba début wana obi diable a bizarre a persona no bon mu pepe wana tanga ikenda kisiko mu pepe kaka o etika la wana ezo lekiso de tindo loko kanisa ke okomi moi ben invitation mi balé mi sa tout payer ha wana lobi nzambe vraiment c'est fini Moïse Mbie va sentir ce que je vais lui faire lelo toza pina te di ça toza wapi mwana wana komo bimisa nzembo comment demander pardon à frère à papa Moïse Mbie asali nzembo comment demander pardon à Moïse Mbie botela ngote mwana via molai lokwa nza bolingo ya molai makasi babetela ngo tolote babetela ngo tolote yaya mikitisa ya gabi apesi au conseil malamu pe kitoko mikitisa kende koluka mams osenga pardon komela ye senga pardon ata soki lokola maman akolinga susu ko recevoir yo te to ko kota na carré na été pour déjà la kisi bizaeli mabe au moins osengi pardon olongwe na makambo parce qu'on a compris aujourd'hui que oyaki ko betande 12 na télévision osengi numéro wana osalaki numéro wana pour tu sais pourquoi tu l'avais fait, tu sais qui t'a envoyé, tu sais comment on t'a payé, qui t'a demandé de le faire. Alors bima na makambo mwana et simbiso touche mukolo moko oko regretter. Il est temps pour toi d'aller demander pardon. Ya Gabi félicitations parce que soki ba comédien nyonso bazaki lokwa ya Gabi mbele mabe na kati ya ba comédien umela ate. Soki penza ba comédien nyonso bazaki sincère lokwa ya Gabi balingi flatterie te ba osala makambo ndenge sengeli ko sala la part de choses. Mbele lelo yo comédie ya Congo et mateke musika. C'est vrai, les Congolais n'aiment pas la franchise. Les Congolais sont le bénin la vérité à mon onka amabe. Mais ya Gabi félicitations. Olobi pena nenge sengeli ake senga pardon parce que tango bobandaka musala ona CD tango bo sala ba succès tango ba mbongo eko na bamboko na bino ya bandenge nyoso ye azali nanu avant berceau po sikonda na berceau donc c'est on a ndonguluma alors faut respecter bino il faut yeba ko tia mutu na place na ye et c'est important bato bozo tindaka bana ya mikie ba finga ka mikolo boye ba eloko moko lobi ba ko finga bino. Tozali awa na Congo na lobi bokoma yango quelque part. Demain ils vont vous insulter. Un chien que tu apprends à manger la chair humaine. Tu apprends à un chien à manger